Kubukanate, s'abonner na Radi TV. Radi TV, théâtre ya solo, ba film ya solo, ba gag ya solo, ba émission ya solo. Radi TV, ma amozawa. C'est Manuel Janga. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Bandimino sur l'église radio télévision Bostra. Bonjour, bandekonangai, shalom. Esika nso bozwami toye ko lakisa bandeko na biso en tout cas ba oyo bana nzambe oyo to bandi bitumba oyo ya kosambela ya kokende elongo na nzambe na biso yango tozwi mokano ya ko lakisa bino na tango lelo batu mingi ba s'abonner na kati ya radio télévision Bostra. Bandeko na ngai botika te ko s'abonner eza gratuit. Batu baza ko se poser question tozwi ba question ebele batu kuma ba koyi ko s'abonner pour bazwa ba message ya notification soki chaîne to ba bandi et prière yango tozwi mokano ya kolakisa bandeko na biso nzambe apesi quand même opportunité ya yo na ngai leo tolamuki tokomisi nzambe na makasi na biso te na makasi ya nzambe yango tosali vidéo to émission na ko expliquer bandeko na ngai ndeko na ngai mwasi to mobali bozwaka ba lien oyo batindaka na kati ya lien wana batu mingi bayebaka te akosabone wapi akosala nini mpo azwa message ya notification sur chaîne ebandi efungwami yango toye kofungola bandeko na biso koma oyi kosabone facilement ndeko na ngai mwasi to mobali ezali malamu ya kosabone ezali malamu oyo ndeko na apesi yo atindelo lien na lien atindeli yo sala effort ya kozwa lien wana na leo ozwi lien wana esunga yo ndeko na ngai na tina ya koyeba nini okoki koloba yango wana ndeko na ngai tozali kosala yango mpona kolakisa bino deja koma tokosala mpo bokoma kokoba na koyeba nini tokobanda komona ba message oyo ebanda kobimela bino en tout cas bozala na biso elongo. J'espère toza na possibilité ya kolakisa bandeko na biso mingi biloko oyo kosunga bandeko na biso awa te bolimbisi na mega kolongo awa nakota na radio na biso oyo te bolimbisi zela nazwa oyo ya biso bolimbisi moke ndeko na ngai sœur frère bolimbisa nga na mega kozwa wapi tokoki kozwa notification ya chaîne na biso wapi oyo tokoki kozwa ba makambo oyo nzambe alingi alobela biso yango tolingi tomeka kopesa ndeko na biso moko mwasi to mobali azwa message ya nkolo ekutamela ye. J'espère bana na nzambe boza komona oyo ezali moto oyo asi asabona awa nazolakisa awa soki osabona deja ekobima boye après omoni croche na yo oyo nayebi te soki boza komona croche yo yango oyo eza pembeni awa place bakomi abonné na mopanzi nango eza na ngunga mo eza awa babengaka croche na croche oyo so fini awa epesi yo ezala 2 étapes ezala 3 étapes ezala mbuma moko oyo ezalaka liboso ezalaka sa nani pembeni ya deuxième ezalaka mbuma oyo ya likolo nde ya ko recevoir tout message après ya c ezalaka oyo oanile okozwa message moko te soki yo osali croche na yo ekomi boye ndeko na ngai oyo oza kolanda ngai ekomi boye bolanda video malamu boyeba ntina ya kosabone parce que toza na posa bato basabone po bato balelaka te ke non message elekaka bazwaka te parce que osabone na croche ya boye après okozwa message ata église esili ata kite esili okozwa message kaka ekotika na telefone na yo message wana ekopesa autant ya kotala kite elekaki RTL na emuso nalalaki na ngai nayebaki te omeki kozwa mpe kobanda koyoka ba message to ba prière oyo pasteur to évangéliste apesaki na ntina moto nyonso azala na bozwi ya ba programme to losambo oyo mosali na nzambe azokamba biso yango tosali video oyo na ntina moto nyonso ayeba kopelisa croche na yo ya notification ezala boye bandeko nanga botala malamu ndenge na olekisa awa souris
soki eza komona na nzambe azwa lokumu, soki eza komona te mais omonaka place wana ya souris oyo nalakisi awa. Après abonnement mopanzi nango eza mwa crochet eza na ngengele babenga nayebi te bato na bani eza croche eza wana na oyo croche botala yango malamu bandeko na bozume makasi bomona il faut ezala boye po ozwa message nyonso na temps oyo église ekotinda ba message nango. Toza na posa bato basabone, tomonaka mingi bato batiaka mingi ba j'aime na kati ya Facebook. J'aime eza malamu eza amen, mais na kati ya chaîne soki otie ba j'aime toza sur c'est combien de millions de bato balandaka ba évangéliste na biso ba Charles Bameko, toza sur combien de millions na Afrique na Europe na partout tolandaka matia na biso. Toza mposa bato wana le baza kolakisa keno baza na biso ensemble, toza ensemble elongo na bango. Il fallait tout monaka ba j'aime na bino, il fallait tout monaka pe ba abonnement na bino, bo s'abonner massivement. Bato oyo ba pesi batindi le lien wana il faut s'abonner automatiquement. Ou s'abonner nini le aussi batindi le lien na kati ya lien wana na senango eza couleur moko ya bleu, fina na couleur ya bleu wana ekotinda mbala moko na kati ya chaîne. Loko na chaîne okomona mpanzi bakomi abonner, le s'abonner okomona croche na lakisi boye botala awa bande nanga soki eza komona na mpanzi après abonner ekolakisa yo okomisa ekoma boye. Ndeko nyonso oyo ya bonne semence ya oyo landaka radio télévision Bostra bozala botala bien, bozala attentif ya botala oyo croche oyo eza awa. Soki botala yango malamu nzambe azwa lokumu po moto nyonso asabone. Bandimi ko s'abonner na lobi yango susu eza gratuit po bozwa message ata oza parce que toza na ba écart ya ba décalage ya ba heure na tina oyo kola muka emusola mutu namonaki matea te mais là aussi pelisi coach na yo boya notification ekozala malamu ozala quand même na sango malamu oyo pasteur to évangéliste atindaki na mutuso azala quand même satisfaire na ba question oyo bozo poser pour na tina ya 40 jours oyo to bandi na souhaiter 40 jours oyo mototo azala ba oyo nyonso to invitera bango ba s'abonner massivement na kati ya radio télévision Bostra, bo s'abonner massivement et bo sanate ko s'abonner pe aussi mingi na kati ya radio télévision eza toujours ba radio télévision oyo eza moko oyo eza pembeni ya ko accompagner basali na nzambe ya ko accompagner ba na nzambe na mululu oyo ya 40 jours pe kotika la ko accompagner na partout oyo to kosala pona tina ya nzambe apambo mato sango malamu ya nzambe ekine musika. Peuple de Dieu, j'espère na pesi bino quand même comment motori ko s'abonner croche na comme kozala yango to la kisi bino croche faut ezala boye ya notification faut ezala boye bota la pembeni ya abonner mopanzi nango ezala croche nango so fini na kati abonner ekomisa mopanzi nango croche ezala na otali yango bota la bien bande ko nanga bota la bien au fini mopanzi après ekoma boye lokola ona la kisi bino emata boye ezala 3 mais ekoma oya liboso ya likolo bala moko notification ekokomela bino nyonso bola kisa bandeko o musu beba ko s'abonner te ba meka koyeba ko s'abonner na tina ke avant milulu isila to mona bato bakomi ebele ba fidèle bakomi ebele po na tina ya témoignage ya nzambe ekini musika bato ya Facebook to ko lakisa bino comment boko sala pe bato ya Facebook comment boko zo pe ba notification eza juste na l'air message oyo passé pour fina omona ndenge ba message elekaka na se nango bakomaka zara activer le notification so activer notification na blon fini wana okozwa obana ko recevoir à chaque fois notification soki chaîne efungwami babandi ko tina message yo pe ozu yango en tout cas motu nyonso oyo aza toujours mwana na nzambe toza na posa mwana na nzambe nyonso azala satisfaire ayo kaka liloba nzambe na temps oyo batindi epa ya serviteur de Dieu azala informé bande ko ngai ezali musala oyo tozui ya kolakisa bino j'espère bomoni comment on peut s'abonner bo partager vidéo oyo bato ba s'abonner massivement bo partager partout abonnement partout bande ko ngai auto inviter bango combien de millions de bato ba inviter tout mona bango nyonso awa ke bato nyonso ba zui appel ba yebi comment ba ko s'abonner ete nzambe ya lola azwa lokumu to kozala susu
ko expliquer bino vidéo est circulé ce qui bo comprendre était les tokozana na 20h40 boya kotuna mituna tokoya no la bino to tie vidéo avant pona batu oyo bazana tina ya kotuna mituna baya kotuna mituna ete toko répondre bango. J'espère bon moni croche na biso côté ya pemi ya abonné to la kisibino tikete nzambe alola oyo azana biso azana toujours elongo na biso et jeune prière na biso et sunga biso et salisa biso et longa biso na makambo bi ebele tozana ngo. Rendez-vous eza toujours na pourquoi oyo tokozala na bino ensemble matina ko continuer ko solo la li solo to solo na bandi mesika bao baza kosa mituna ba kotuna biso nzambe alola accompagner biso toza ensemble. Shalom, shalom, shalom. Kubu Kanate, s'abonner na Radi TV.